ne même pas poser des questions. En français. Téléphone, on a un qui tourne. Maman, qui t'a téléphone, on a parce que Zaki rendez-vous très important pour la France. Je ne pouvais pas vous prévenir. Alors, Nakamwe, Beleke, c'est haut et Zui, mais le fait de voir nous avons des fonctionnaires et affaires étrangères dans la face. Parce que de l'argent de et ça, l'amène à bien cette mission. Mais vous allez intégrer le gouvernement Tchibala parce que une des missions de par rapport à l'intégration pour les plus. Si le gouvernement Tchibala, comme vous l'appelez, est un véritable gouvernement, il commence d'abord à régler le problème du scandale qui secoue la République aujourd'hui, le scandale des passeports, dans lequel une famille biologique s'approprie des deniers de l'État au vu et au su de tout le monde. Que Tchibala montre son indépendance en réglant déjà ce problème et on en parlera. Ça va là, normal.
tozali interview moko boye ya show kaka bon alobi aye azongi aye mpe bakubanemi place akendaki tiesaki likola makolo bosi azoza bamama wana azotya bango na balibanda na bandolo ba toto obolela no Félix c'est au sepeli makasi talaka jeune to sepela makasi biso ba chauffeur à mode tout to sepela na arrivé na ye est-ce que vous sir osala musala oyo papa tikaki ah to ça na ye sir yango moni biso nyo to ça nzela pona koyamba ye soki ozo confier moto pesa ka ye nyonso mutema na ye ah loko na kolo bango wana merci beaucoup merci on peut l'événement en direct depuis Kinshasa. Papi Kamwasi na pointe na nenga mukete
vivre déjà événement et là on annoncé il y a commis déjà dans ma belle Félix Tshisekedi, la réincarnation de Etienne Tshisekedi à côté de ma solo dans la Kinshasa déjà à outil à 10 à ben va ma solo vous avez la biso en direct dans la Tchango to outil aéroport vous avez déjà il y a annoncé qu'il y a kita bat ba quitter mais quand même bat ba yo qui va sangoke Félix Tshisekedi a quitté et vous avez déjà Ngouma Kinshasa et comme déjà en ébullition voilà vous avez la population non se balimba pesa emboke batu nyonso balimba mona na misu voilà il est très simple alors que ça batu nyonso moto on va s'approcher na FML voilà na événement nous sommes en direct de Kinshasa papika mwasi pesa elengi on est ensemble tokotika na te o buidi fuidi o fuidi kutorokeri toza en direct de Kinshasa bana États-Unis bana ya Montréal Botala Sotina Berlin, Maman Charlotte, Botala partout. Oh, ils ont Moussala, tout ça, la carapone à Bino quoi. Ils ont la rendez-vous. À suivre. Ça, on a Bolingwamboka, amour du pays. Nous, c'est la presse, nous sommes au milieu du village. Nous sommes en train de faire notre travail en bonne et due forme. L'engagement Zalaga quoi.
minutes. Je vois les 10 qui déjà marche beaucoup raté, comme qui transformé dans ville morte. Et voilà, automatiquement, marche Salaminango, c'est pacifique. Lissa Cité, Moyibité et l'autre côté. Voilà, retour de Félix Tshisekedi. Et provoquer marche pacifique. Voilà, marche Silagité, marche Zolinango. Voilà, la marche est là. Mais ça, beaucoup de commentaires. Peuple va toujours ciment. Marche Moussoussou. Marche yango yo kasi. Voilà, donc voilà, peuple a sali marche na yo attaque, marche ce qu'on salami yango pacifiquement, sans qu'il y ait des ordres, sans qu'il y ait casse, quoi que ce soit. Voilà. Marché à liberté, yango marché à liberté, yango déjà batu babali kotika ba mesa, babali kobendana koya kokumisa Félix Tshilombo Tshisekedi. Donc pas trop de commentaires, je crois que on a pas image de Moko. Viva la sangre!
nini improvisé eloko improvisé kaka lobi dimanche lelo nde toyamba ye bakati cortège trop oza totozwa fils de l'homme Tshisekedi akei nazali totozwa fils de l'homme oyo banotya tembe bayebeke atikali l'homme le plus populaire du Congo donc akito Tshisekedi abandaki yango mpe avandi totozwa na rapport anjili asali tentative akopanda biso mesimbi baboyi po tozala ebele la marche. Non, on irait le président Nabiso Félix Tshilombo Azalagite. Bon, le col to reprendre date Nabiso Ana et comme il est là. Oui, yango et Simbi, Tosana Katiago qui est au départ aéroport. Quel que soit la tracasserie, na dérangement dans Zela, mais normalement Biso Tosana Zela. C'est juste. On a vu boy. Bati ora bango ko sama kelele ya pamba ba salana. Oh marche, oh kingandi. Oh marche. Oh to boy ba manifestation. Oh manifestation de. Oh za mama kimbu. Manifestation yango. Bakanisa kindenge basto sala la marche. Poto dina ba boma ne ba mesala ko boma. So ba zi yango. Ba zi fati kibushi. Marche yango ya confirmation. Tozo tambola. Yango tozo tambola. To koma tina suka. Tina suka. Ah.
donc papa na yebi yo pesi biso pouvoir ba ko frère niveau na ye za ya ministre te aza président comprendre mbona bisa bloka kita Ça c'est de qui? Moyen te yaya. Est-ce que ça dollar ça biso? On y va nyoko la biso pe tanga mamoy. Ça na sali bo ete bala ba tanga te. Félix azwa kimie kota. Bala na biso ba tanga lokwa ba tanga ba tata ba mama ba tanga sa biso. Boy. Président wa biso toponi yeyo bino moko bomoni déjà on a fait un message mon cher makambo ya kozala ou bien ezate tozana posa sikoyo tobenga tokolakisaka biso population tozana force Président Bruno
Chers internautes, nous acheminons petit à petit vers la fin de notre reportage. Voilà, comme ici, on a limité au 15e riz. Voilà, comme la 12e riz. Voilà. Nous avons le phare Lumumba. Donc, Kalaming était comme on a point de shit. Et pour Félix Tshisekedi peut Azouatan, il y a repos. Donc, voilà. Nous sommes mais nous sommes des journalistes. On est au milieu du village. À chaque fois qu'il y a un événement, vous pouvez nous contacter. Le numéro est affiché. Les images parlent d'elles-mêmes. Marche. Les Alaki avortés, comme qui ville morte, mais les longs marches improvisées. Et Salami. Marche improvisée, ni la presse, ni le peuple savaient que Angouma est Salama. C'est vraiment une grande surprise. Mais d'ici là, nous allons clôturer notre reportage. Restez branchés, voilà. Tindika TV avec Papi Kamouassi, Ndenge Zalaragwa. On est ensemble. À suivre. y compris Félix Tshisekedi. On est ensemble. Likamboyo bolakisi lelo bolakisi ke boza kaka na confiance na ngai. Oyebi ke ntango bayoki kaka na zwi mpe bonakei batindi mbangu bakamba na bango bakende kotuka ngai na Addis Abeba. Ezala na télé 50 mensonges, ezala na RTN lokuta basimbi kombo na ngai kuna moyen te baluka bakabola ngai na bino.
ewe mwete bila kumbata arkumbata oyo atiki biso asili kotika ndenge mpenga na kozala na bino boye bosi na shibopaya c'est-à-dire devise na ngai mpe ezali le peuple d'abord kimwaba wabasali bakibanga uto ça me dit droit ça répétition nakanisaki ke ekolembisa bino me opesi bango réponse kitoko lelo na réponse wana bopesi epesinga sikoyo makasi ya kotindela Joseph Kabila message kindila ye toza pre Le 31 décembre 2016, tosalaki dialogue tosigné accord. Accord wana ezali lokola testament ya président na biso Etienne Tshisekedi. Accord wana epesaki ye un an abongama abima na bosembo nyonso. Lokola abandi mobulu, lokola abandi kobuka mibeko Etienne Tshisekedi atikeli biso. Dernier avertissement d'opesi yango lelo na démonstration. Pesa ordre peuple et Bekanaye. Parce que alingi kotosa likambu oyo esalemaki le 31 décembre te oyo communauté internationale mpe endimi ebiliseli résolution 2348 nyonso wana ezali bamessage bazali kopesa ye mpona atosa akoka kokende na bosembo nyonso. Mais ce qui a boyi langage wana, c'est la peuple initiative na ye, peuple à la kisaye, ndenge batretaka ba dictateur. Esika nazalaki nazeli nayoka likambo oyo elingisi mokili mobimba likambo oyo ya bapasseport olandi yango journal ya bafrançais journal Le Monde elobi boye ezali enquête balobi bapasseport na biso ezali les passeports qui coûtent le plus cher au monde na mbongo wana babimisa mwa pourcentage moko famille ya Joseph Kabila ezwaka yango batata na biso bamonaka boza bazoma mopwana nini bazobisa bino makambo mpona kopesa te basengi baameliore bacondition na bango mais famille moko moto ezolia mbongo na bango ezosala pasi mingi eke tomona ke moto yango mpe aza kotingama aza kolinga kolongwa te donc akokoka biso nyonso te tolongola kobanga soki nazoki bagouvernement ya badébauché oyo ya bavagabond politique baza na base te baza na peuple te